so mobile to isinga mobile te bon comme aiso mobile te avec moi benga mwana sai moi bisasa bio coucher na bana ye d'abord na ndenge ya butu et puis sur la vie réelle boye faut akomi ko coucher na bango ko bimisa ke nganga pesa ki est condition abi makana bana ye abasi amona kisuka tiki bango na liberté et ko simba sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu e bosabone trona bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop alors na sibino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment isa chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc on a beaucoup de tabou s'abonner bola na ndenge toujours développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassy bourgeois, Montoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et filles, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là, vous perdre l'eau. On sait pas. Sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini. Chers abonnés, merci beaucoup pour la fidélité na bino na planète nana efie. Et nazo rappeler bino toujours beau continuer ko s'abonner na planète nana efie, vous ne serez pas déçus. Et puis nazo senga na bino na komi kitisa nyonso chers abonnés. So ki batie la publicité avant botala ka émission na bino o bolinga ka mingi histoire vraie ya Bekil Choco. En tout cas, beau continuer ka toujours kotala ka ba publicité wana. En tout cas, la publicité na bino wana ba toti la bino yangonde mutu ezo sunga biso yangonde mutu ezo sala ke ngai Esther Choco nazalo liboso na bino en tout cas na bondele bino na maona nzambe bo continuaka toujours kotala ba publicité avant botala histoire vraie ya Choco Esther. En tout cas je dis un grand merci na maman Nana Efie, ma patronne, ma baronne Quid Mada, donc maman sociale maman Oyalia kana batu en tout cas nzamba pambola yo et puis na famille Nana Efie nyonso maman Élisée Efie en tout cas na pesibino. Merci beaucoup et puis nous avons ce un grand merci, hein? Un grand merci na ba fan nabiso, oh bazo soutenir toujours Wanje nabiso Nana Efie, merci pour na ba don nabino yo pe o zolo ndanga na moment oyo ko kanga maboko te parce que bible lobi maboko ezo pesa liboko pesa yango epamba maka ndenge moko nzamba zo pambola ba o bazo sunga ka ba orphelin na ba orpheline wana nzambe pe ako pambola yo. En tout cas chers internautes tozokota sikoyo na histoire vraie na biso ya lelo na lobakango à chaque fois bolandaka histoire vraie oyo te pona sentiment botalaka ngo etake bana na nzambe parce que biso na bango toza na différence makasi parce que biso na planète nana efie en tout cas topesaka tolakisaka banzoto ya basite sexe tolobelaka batolo ya bana basite biso a tozo te ande bana nzambe donc so lingo luka mutakala ya mutu tuka kende place nsume biso awa toza bana ya nzambe donc bana ya maman Nana Efie. Chers abonnés, histoire vraie na biso ya lelo ezaboé. En tout cas bolandanga vraiment ndenge nazobeta histoire oyo parce que bobenga bana bakota botala comment diable sakani na famille moko. Ezaki na papa moko azaki ana Kinshasa na des bonhommes. Papa wana akendaki koluka kisi parce que abana ko souffrir alobiye na vie na il faut vraiment azana mbongo ebele. Papa a ko sala be fort ko se renseigner boyebika kandenge zalaka soki mutu azolinga aluka solution moko quelque part. Papa en tout cas a s'inquiéter ki makasi alobiki ye aki kotika batute ay kotika tute muki fa koma na mbongo. Papa a ko luka solution ay ko zwa placement ko ba ko la kisaye ba initier ba ke itina se ya mai
kokoma bakomaki na se ya mai papa akomi akutani na mami wata tuni ye posa na ye papa a expliqué nyonso azalaki nango besoin mami wata répondre papa lobi awa okozwa nyonso tili wana yo donc okozala riche ya kosakana te mais ngai naza na ba condition nanga ce qui marché sur condition nanga très bien en tout cas ngana toza na problème mon côté condition ezani mami wata bandi ko expliquer première condition d'abord ozokoma mobile nanga donc tu serais mon homme de deux na mondi na bino kuna ya mokili wana okobanda ko vivre na bana na yo ya basi papa abotaki 5 bana misato zaki ya basi 2 garçons na bango tino abotamaki oya suka azaki mwasi papa lobi okobanda pito nani mwana mwasi wana ya demo wana lobi okobanda kobima na bana na yo ya basi na ndaku na yo à part ngai troisièmement okobanda kobima na ba PD cher internaute ayebiso okobanda kobima na ba PD donc bana mibali nyonso libanda okobanda kobima na bango pe okobanda ko dépensele bango makasi papa tellement que azaki na besoin mbongo esi akotaki azaki susu na choix mon côté papa ayeko kende mbongo pe ebotamaka te bandi kobotama mbongo papa ayeko voyager ayeko kende na Londres kokoma papa komi na Londres abandi ko continuer vi ndenge kaka mami wata wana ayebisaki ye cher abonné papa akomi kobima na bana ye ya basi d'abord avant ça lango envoutaki déjà bango parce que c'est ça qui est normal boy bana bango va trouver un étrange parce que il y a liboso déjà kola qui a mis balé a mis ça tout coûte ya suka azala qui n'a ba 12 ans 13 ans comme ça donc ba 13 ans papa a envoûté bango na monde des ténèbres papa tout ça la ndenge nini akobana na ko coucher na bana ye d'abord na ndenge ya butu et puis sur la vie réelle boye faut a komi ko coucher na bango kobima rappelle lisusu na ba PD papa akomi kobima na bana na ye na ba niveau moko ezalaka te bana pe ba ko sepela na bango na vie wana en tout cas bana ba sepela ki na bango na vie yango omona ta mususu ko mzwa bana amemi bango bino mo webi na ba poto kuna bora na banda kuna bino so kenda ba vacances na bino wana mo ndako mo boza air moko so olingi na mo employé mate mo repos papa a créé mon appartement mon bongo ya bongo a somba appartement moko a place akenda ko sala mamna ye maman pe a ndako amoni comportement ya bana ezo changer oh makamuni nezoleka papa qui parle sous maman te bana ba komi na comportement ya mabe na ndako cher internaute ba solisaka maman na bango te ba ki para maman na bango te bana ba komi teti Kolomoko balali balamuka yana bango aliboso komi na zemi mama benga biyo yaka yo komi na zemi o mama na zemi te yo zana zemi ozo wangana yebisanga avant papa na yo ayeba makambu oyo yebisanga déjà pour que oito yeba kandenge ni ngana yo to koloba parce que na yebi papa na bino akoza to nyo so komatelanga parce que yebi ke ngani na tikala na bino na ndako mwana boy koloba abina ebina ngate papa ekoya maman expliquer papa tala mwana moi ça na zemi na meki ko tuna ye azoloba na ete yo sola na ye parce que bin yo ndako banga yo papa bi o akomi na zemi biso mobile to isinga mobile te bon comme iso mobile te avec moi benga mwana ça moi bisa ça bi OK on laisse tomber alobi ka ebi mobilité yo ebi bien ke biso to wana mbongo eza soni batuna libanda bayeba ki ona papa muta oloba eza soni batuna libanda bayeba ke bana ngai bazo mwana ngai azuzemi mobile azate et sala mate to bomba secret wana nga moko na kozwa en charge maman lobi nini lobi nga na kozwa en charge kanga munoko maman eko kanga munoko cher abonné comportement ya mabe ezo continuer toujours comportement ya bana ya mabe bana ba respectera lisusu maman na bango te e ko koma lisusu oya mibale wana ya mwasi lisusu zemi
tout na likamuke zemi ya nani oh dabi mobile te papa lobi menga na comprendre te maman lobi nga na comprendre te ndenge ni bana oyo bazuza bazemi na kati ya ndako epi yo ozo continuer toujours ko protéger bango papa lobi nini yango yo lingi nini donc lingo sambwisa nga na poto ato na famille na nga basambwa nga moko na mbongo kosunga bana ngai na kolukela bango neti boye wana kuna déjà lokaza na mwana na sombelake jamutuka o elandi lokaza na zemi nga moko na kosala baleti makambu tu na kosombela epe voiture atambolaka na bana cher abonné bana bakomaki teti na ndaku papa e moko akoma kokende kosombelaka bana bilamba soko tali babiye ma papa zoya nango maman zo comprendre ta bise mon Dieu qu'est-ce qui se passe dans ma famille parce que nous zo comprendre de l'autre côté bana bakomelinga lokola bambanda bazo comprendre ngai te koleka mukomi susu boye oya mobali oya mwasi wana ya liboso ayokoma su na deuxième zem ya mwasi wana kutu ya liboso kutu alingaka kosentir maman na bango te alingaka kosentir maman na ye te comme ça maman na ye vraiment mbanda mukomi su bakokumba na bakei est-ce que papa me makabango na ba PD wana akokende ko coucher na bango nyonso do papa na sala kabenda ba film o penza to wana mona ba 50 cent bando sa ba clip moko boye basi ko la papa ba PD non sur envoûtement non baza envoûté bango nyonso bazo coucher na papa na bango en même temps na ba PD donc akolongola bango nyonso bilamba sur place voir que ba oya basi wana so ba kena bureau papa bango ba koma ko sala na bazua bakoma ko sana bazua maman na ndako azana moi dureté cher abonné tala likambu ya somo oyo eko koma mkomsusu ya mibale wana susu akomi na zemi wana deja yaya na ye wana liboso zaki na zemi ya mwana moko Pia kokamwe ke bana tellement ba bota ma bon, eza famille. Déjà bana ba bota manelongi ya koko na bango. Bon, tolo to benga non d'abord koko. Ba bota manelongi wana moyen, maman penza comprendre mais maman skoyo azomona kaka ke mabeza parce que bana nanga bazoka nga lisute. Bana ba komisa maman na bango mbanda. Papa ko ya sortir komaka ba ko kotisa bango na voiture ba ke maman tikali. Mukomususu oya mibale wana vraiment tombokela mama na maman bango so tunaka likambu nini mwana wana mwasi tombokeli mama na bango ba bandi ko swana afingi mama na bango papa na bango epesa rapport bien na ebisaki yo bana si bakoli yo li ko lande ya bana ko sabe change de parole na bana yango banga yo te parce que ninga manqué yo tiaki ko si mama bango na nzoto linga beta mama na bango a tout a expliqué papa zo zongo nyonso normal a condamner maman baza bana il faut ko tia bango à l'aise bona boa bien na tia bana à l'aise tandis que ya liboso ye wana azana bana comme na zemi mususu o lisusu pezo lo beloko moko te abi na lobanine non lobanine moi kutu mona papa sali moi sembla net ya mi ba eta konza kize masai sembla lobi na sala ka pour se pesa mama bango ameka otne yo ozana zemi boy na boy moi nazo dongwa papa maman et ko dongwa papa ba ekotisa ni ekotika masai ka moi eloko wana pour que a aider maman pour que maman comprendre eloko nini et tout s'est passé na ndakute maman koti souci bana o nga na boti na makila na ngai parce que bana wana bazaki 5 mi balé wana mi balé tellement que bazaki na bango déjà pour tous à 18 ans bana il faut ba kende ya mi balé wana baleka ki déjà à 18 ans allez aye ko ken bango mi balé bazaki na bango ndako na bango bakei parce que tellement que papa ebaki déjà que nganga pesa ki condition abi makana bana ya basi amona kisuka tiki bango na liberté et ko simba te omoni envoutaki bana bazana ba ko réclamer droit na bango te ndenge zaka na poto po ba fandela ke wana ko bima na bango na ndenga butu ko bima bango na ndenga moi ko bima ka lisusu na ba pede papa wana zaki ne loko ba bengi mbongo na poto mbongo nde loko pamba tala ba mituka ndenge tele mi cher internaute tala eloko ya somo papa zo bota na bana na ye ya basi maman pe kendaka na moi ba prière comme sous pasteur a bisa lobia yo il faut bonder la macasse parce que nzamba zo la tsanga ba problème na ndako na mais il faut qu'on a vraiment la vie de prière pour que tu comprendre ce qui se passe ndako epeli moto maman lobate bana ko manquer maman
bakomi loka bambanda papa qui parle sous maman na ndako te bana bakoma na babie mamoko bakolata bakupe na bango mikuse wana bakoti na voiture bakena papa na bango ambiance ti bazongi maman zo se retrouver sous te ki bon maman na ezali sous te cher abonné et kokoma na moment moko maman azomona bango clair ta bengi mwana oya suka 13 ans na epsi yaya ngana maman na yo. Mais quand on peut expliquer que l'on est sala que vous pouvez pas si vous considérez que les sous-têtes que maman la bino et puis bah yaya na yo bazemi bazo zwa libanda bazo ibana mobilité beaucoup mi manquer nga bazo respecter nga te yaya oza mwana moi si un jour ko bala ko bota o comprendre makambu o nga na lo bazana place na nga mwana nga moi si expliquer nga ni nezole ka o maman est l'autre côté maman moni clarté a comme ko forcer wana ya suka 13 ans na ba comme rokenda ne ba prière ba comme ko kena ba prière ba comme ko ba prière cher internaute yo tombé jour moko balali na butu maman ayoki mu pepe azaki na wa moi sona mu pepe makasi mu pepe vraiment na niveau poto na Londres mu pepe mu pepe eza sous normal ti maman ekola muka mwana na moi si abandi ko ganga maman ki azo nini ba maman bimisi libanda oh maman na loba na yo kufa pamba mais manga na église et pas pasteur aïssa lobi moi nanga yebisanga ni les oleka oh maman je vais te dire mais amène-moi d'abord là-bas à l'église tu m'amènes à l'église j'ai à parler avec le pasteur. Maman a ébissé à Biaya, on va y aller, mais explique-moi d'abord ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini. Oh maman non le baka vérité. Je suis dans koya kokufa. À partir à mon pépé, on a nous okande, esprit à papa et à ka, pour nous envoûter bana. Écoute prière ya maman et esprit on est tombé qui monaki. Et yé comme mon anaki bo moto boye. Ne maman eko sutuka nzoka ezaki ba milimo wana maman eko tuna mwana yebisanga vato ke église nini ya o maman nazolo ba vérité maman papa abimaka na biso quoi papa abimaka na bino papa bimaka na biso maman papa bimaka na biso alsomba luponda kumoko boye tokendaka kuna tokutaka na ba PD wana asalaka bango rapport na sima biso na liboso alongola biso nyoso bilamba asalaka biso tout ba rapport sur place yango moni ba ya kutunde bazana zemi oyo ya zana ngwa liboso Angel wana zemi wana eza zema papa bana no saboti na bana papa eza pe ya walandi zemi wana pe eza kaka ya papa do bana to moni bazana kati ndako baza bana ya papa. Chers internautes, maman eko kweya évanoui moi na pe akwei bato alerté bato ba eko zwa bango ba memi bango na hôpital bazu bango ba réanimer bango te si ale ba eko zonga na ndako maman eko benga pasteur. Parce que famille à maman peut déjà babanda qui ko sepela te ba sili kala ndeko na bango ba biyoko ki ko lala boete misu ya ko lala bazo sentelo yo bana ngo ba sentaka bango epa bilimu mabe bazema ngo eza ya kindoki to nini pe ofandi na yo famille tellement ba tomboka ki makasi donc mona ke pesa ki mama force na ko luka solution tout aye bani nezo le kalanda kuna ye ayo ko benga pasteur o pasteur ya ka naza bezo sula na pasteur abinot sœur na ndako na ebiki okokoka ko expliquer nga bien te yaka na église. Cher abonné, ne papa ekoya maman ekoya na église na pasteur a expliqué pasteur a lobby na ebisaka yo il faut obonde la makasi parce que ezana makambu o ezoleka na ndako na yo. Donc bana nyonso o moni bana na ya basi babota eza bana o babota na mubali na yo. Kutu o ya suka oyo pour na ka ba prière na yonde et sauver parce que yé pa linga ki susu abota na papa na bango akendaka ko simba kisi wana zokango na Kinshasa eza kisi ngo zaki ya mami wata zokango na se ya mai ba pesa ka condition abimaka na bana ya basi yango moni bana ya basi na ba age ba ko kisi faki ba longwa me ba longwa te bana wana atika bango awa pour que abimaka na bango et puis abimaka na ba PD oya suka o nde azana chance mais nzamba lobi ako consoler yo zala na kimia
baye kozonga na ndaku balobi ok pasteur zino ko se paniquer te loko mon côté yo patienté benga ba beji baya soki era ko uta musala yo bengi baye ko composer mama ko composer numéro ko mangana na poto 999 aye ko benga ba policier baye tant papa ye kaka boyale bakangi papa na banana mususu ya bakenda bango ekomi ya kusamba mwana muki expliquer makambo nyonso tout tobotaka na papa boy tout papa wanga na lobi ce sont mes enfants papa ni ko sala loko ya bongo est-ce que vous ne pouvez comprendre makambo zo loba l'état lobi ok biso atoza na poto eloko moko te zaka impossible tout est possible tozo sala test ya ADN ba ko sala test ADN nde test ADN wana eko bimisa bana nyonso tout papa wana abota ezali bana basi wana babota eza ya papa na bango babimi makila moko na papa na bango bale baye ko condamner papa na minto na zo bisabino eza histoire vraie oyo bakona ngo bafandi bazotala na moment oyo baye ko kanga papa ba condamné 20 ans de prison. Na 20 ans de prison wana papa déjà âge na âge ya 48 ans plus 20 ans akobima na âge nini. En tout cas histoire vraie na biso ya lelo yango na yeto kabola idée ensemble nga nazo pesa opinion na nga bino boko pesa ya bino na ba commentaire na bino nini mama sala na bana e o batikali wana parce que papa za na prison ba condamné 20 ans de prison papa wana azana 48 ans po ya mama zonga ki na ndako atuni Jeanne bana oyo bota oya liboso bana oyo bota yo so bota na papa na yo oza sir nzambe ko pambola yo ebi ko za na malédiction parce que oboti na papa na yo mama lobaka yango atuna kango Jeanne mais bazaka bana mabe. En tout cas chers internautes histoire vraie na biso ya lelo yango yo donc quand on sala analyse ensemble ndeka na lobi que ya bino borokoma ba commentaire na bino ngai na opesa o nga na zanango. En tout cas nazo longola vraiment lunette nanga pour que tout ça l'analyse oyo ensemble. Chers internautes, bon mona comment diable azo konza mokili oyo bino moko botala papa abimisi bana na ye na mai onzamba tia na mukongo na ye kaka susu bana wana azongi susu bango lisusu bisika bauta esala makate abomination ah donc ezalaka te nazoki d'abord côté na ya papa na ngai botalaka ba TV bozotala ba histoire ndenge ezolekana parce que na temps o to komi ko vivre eza temps moko boye soko lingi nzambe te za na satana ndenge ba dash musuba lobaka meneti nga na mona ngo eza na sens te yo kolinga nzambe to linga nde satana muto lukuta pona ko ebiso ke santaza muto lukuta koloba te ke nga na yaka kotika banaye parce que ebande ya sujet na okuna tango loba ki nga na yo tika mutu te na mukili mutu nyonso ana temps na ye parce que nzambe tanga tinda kiyo ayebaki le pourquoi tinda kiyo na mukili akoki jamais kotika yo kobobi misaka balanga jona te bana nzambe nga na souffrir naka kotika banani non okolo babongo te nzamba sala kana temps na eza question ya temps muninga azui yo pezela ya yo eza makambo koke kotika mutu te yango papa lelo yo landi vie ya kisi ozui bambongo mais satana détruit yo apesi yo esengo te il fallait qu'il a utilisé tant d'autres non mais a détruit yo donc oza papa moko boye pona nga 20 ans na bapesi yo eza mukie donc eza mukie pona nga nzambe alongoloka na mukili alongoloka na mukili parce que o détruit ba vie ya bana oyo bazaki na bango na lola yo nde mutu o memaki bango pona ko talisa bino ba o bozola nanga na plainte na efie ke satana za mutu alukuta bokende na bino ko simba kisi te oyaka kotika mutu te bolongola langage wana nzambe asalaka eloko na tana nzambe ko sala te c'est parce que leli c'est parce que lobi ke nga yaka kotika mutu te non ya salaka likamu na ye na tangu na ye na moment oyo esengeli papa lelo yo landi vie akisi ba o nyonso bolanda nga na tango oyo en tout cas botika yango
botela nzambe nzambe azanzambe abikamwa akomonisa kembo na ye. En tout cas boza toujours na kondima ke na nzambe tokolonga. Donc satana kosa ote pona elamba esilaka poso to lobito lo ba voiture avanga ina bota ma voiture ezalaka ti lo na bota une voiture ezali et puis azo continuer ti na kolonga mukili ba voiture e se produire. Alors tozala na posa ya biloko ya mokilité parce que zango vanité za ba biloko o tokotika. Take na ngambu ya bana. Bona zona nous maman ozaki une femme de prière bien sûr. Mais ezola kisa que tant komaki na mbongo mobali na komaki na mbongo parce que bato belé ba koma ko négliger nzambe so combiner ko sambela na langage wa que l'argent répond à tout boko saka. Parce que ce qui l'argent répond à tout ndepema o mbongo ngake somba pona ko lakisa que mbongo eza na limite. Eza makamsu mbongo ko sala yango te ya par nzambe. Eza makamsu mbongo te sanga par kibomoto na yo. Donc on néglige qu'un peu nzambe parce que ozaki na mbongo on est noko kebe église mais sikanga na biso ka nzamba linga molimo na yo yango atindela ko message et pas pasteur ndaku na le côté na distraction yonde muto kweli problème nzamba consoler attends ça toujours un espoir neti ngali na baba sujet oyo nazo bate okoseka na bana ondenge nindo nzambe ya consoler apesa o kimia apesa vraiment kimia et puis ça est nzambe maman. Comme ma pasteur, ce que tanga ngwata ko tanga nzambe ko tia loboko na ye o sala nzambe pour que o vive le corps ta mukite parce que qui oza simple o ko za ba un wana ko tia mukilo ko marcher bien te sala nzambe nzambe ko comme so ba dimension moko boye o mona ke ozande nzambe oza ya famille na otendo ko comprendre ndenge nini ya ko limbisa puis bino bana wana papa na bino à part d'abord envoûtement papa na bino papa oya boti yo papa moboti o aboti yo azo continuer ko bimana bino pe bozo continuer toujours ko bomba ya boza bana mabe makasi bino bozo zela siko na minute onini nzamba limbisa bino to nzamba pambola bino chemin na bino ezala bien boyeba ke destin na bino ezala ko beba parce que bible yango moko ezolo bake papa ba parents baza ba nzambe ya sedo o bango ba fungol na se yango fongwa mi likolo comme bino bokangi mutema ya mama bino boyeba ke likolo peza ya kokangama parce que bo manquer ba nzambe na bino ya se bo détruire ba nzambe na bino ya se parce o bo pesi mama na bino en tout cas comme nzamba za kaka nzambe ya miséricorde arc-en-ciel na nzambe e quitter la bino e quitter la bino mais boza bana ma be makasi boyeba ke o bo sali bozo mériter bonheur na se ya moi oyo te bino bandeko na biso mibali ki bozo lunga kosala neti moki pede e uti wapi bozo mona teke diable azo sakana na biso mobali batia poza likolo ya mwasi siko batu bakendaka nde liboso bino bokoma kozonga sima pona nini en tout cas botika makambo wana yo mwana mobali ozo esprit kota ki bo mwasi kati na yo obima na muninga na yo mobali eza abomination donc nzamba ko sepena ngote bino so bozo sala bakipede so diza pona elamba soki nini nzamba tia mobali azali ko ya mwasi yenda ede mobali bino siko mibali bokomi nde bokomi susu na ba comportement ya bana basi ba mibali misusu bakoma kosombela bino bilamba so diza kipede en tout cas botika yango eza malamu te nzambe vraiment en continuer ko pambola bino na site sur bozo linga mingi oyo et puis nazo rappeler bino toujours bo continuer ko tala la publicité eza bien pona ko aider biso bato oto saka na planète nana e fille ezo aider biso cher abonné pona bino ndenga Bekil Choco. On a repris ça un grand merci hein balobi aza siko na Kinshasa na awa na Osho do soko na Osho okokuta un grand patron hein Salomon Lutumba azaja awa na Kinshasa hein tonton Salomon o asolara bien Salomon Lutumba solara bien alia donc na moni événement moko lelo na misunanga yo peso ozo continuer ko sala ngo nzamba ko pambola yo asaleli mwana mwasi moko leti na misunanga eza commentaire te ayebi ete famille na yete mais en tout cas nzamba continuer ko pambola bato ba moni famille ya papa Lutumba Simaro baza ko pambola en tout cas Salomon Lutumba nzambe a pambola yo et je dis un grand merci na cameraman nanga o nenga kami papa Guy de moi je dis merci na patron nanga maman nana et fille et puis ma copine à moi Chancelvi Sugar yo lobi les deux hein Chancelvi Sugar les deux yo lobi ki oza na Kinshasa roti Maroc Chancelvi en tout cas que Dieu te bénisse na pamboli ba na nzambe nyonso en tout cas pour temps ya ko sala émission otala émission oyo et consoler et ça un plus na ba vie na bino que bon Dieu vous bénisse merci beaucoup ola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG
nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie